Congo, le sako omboka bino ba ebanso ba fongole miso pona koyeba buzoba otosalaki ya solo ya komona ndenge nini mboka ekomi na kati na libulu ya munene ebele na kati na biso bazali koyeba te ki ya solo mboka ezali en danger. Mboka ezali en danger, les autres amis encore bazokanisaka ke mboka umokili ezo continue ndenge bayebaki yango ke monde et masaka na lokuta. Mes chers amis, le kuta est kosimba les sociétés. Voilà ben de comment en sonner le Congo na mokuse émission na biso de l'eau. Ya moto ko beli la to epote to le la bino maye to zali ko le la bino de l'eau na kati na molai mais na mokuse na Bolanda. Osa komboka bino ba ibanso bozali pemene tando bino pote Bolanda information na biso na kolona lelo. Ya solo ben de comment en sonner le Congo, les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas à l'RDC Congo? C'est pas seulement les Congolais, mais Bakilo Sopé et les Banda vont se poser des questions. Où allons-nous avec le Congo? Pour dire solo, comme on a osé pour le Congo, il y a autant de solo que comme on a quelques ans, bosso bâtiment, tout le monde est battu qui bazaki bâtiment, mérité, basa dans la tête du pays. Alors, Batouana Oyo, basa dans la tête du pays, il y a solo, bus belé, tout ça qui est semblant. Tout est là. Tout ce qui est dans le Singaki, tout ce qui est dans 200, nous sommes tout ce qui est dans 100 ans, à moi, nous sommes au Congo, Bénin Congo, Yasolo, Nazosé, na biso, Tosungana, biso, s'il vous plaît. Maman, papa, ndeko, mobali, topendeko, moi, c'est, s'il vous plaît, Tosungana, pour être bandoke, Bénin, baza la kati na bobungi. Baza koye bate, oyo, zali koleka na kati na moki. Le monde qui bouge, qui les amis qui bouger. Mais à côté de la boye, les amis qui le Congo, c'est comme si vous alliez vivre dans le monde moko à part. Monde où on a part, on va vivre dans le Congo et le Makasi, mais nous avons été, nous sommes na kati na libulu na kolo balabakake, na ndako ya ngele. Na ndako ya ngele, on va kotsa. Bakoti na kati wana na ndako ya ndonge ngele ndonge ndako ndonge tombo ya solo bandeko ta utako mona ke solo toujours ko kota pina kati na libulu bandeko bele bazo mona ondele ba blague mais nzoka te zali avenir na bango baza ko sakana na yango avenir na bango na ya bana na bango baza toza ko sakana na yango pa biso na bilongoli to te mais boza ko sakana na yango. Na tant que vous sakana venir ya bana na bino bato bako regretter makasi zali bino bato yo conscience zata koyebake et là on est les commissions de commando yango mo tuté un titre c'est trop tard. Félix a mérité azali ko nanzela sika zali wana il faut kaka akele na ndako na boloko esika monsieur ezali te auto côté na boloko est-ce que to tika mundele azwaye peut-être na boloko na ye to be biso moko to zwaye to tie na boloko na biso voilà nakanisi ekosengela malamu ke biso moko to kangaye peut-être to tie na boloko na biso moko na kati de Congo peut-être to sambisa ye na mabe nyonso ya sali peut-être na tango bandeko na ngai nakanisi ba divinité na biso ba koko na biso ba oyo bonso nzambe atinde na kati na mokili oyo ba puissant bazana kanda bana kanda komona oyo nyonso ezali koleka ke aujourd'hui la nation Congo est entre les mains des mythomanes de gens autoobéis na kati de Congo bazali sans cœur le lot ba mythomane wana baza koyeba te où allons-nous pona bango il s'en fout de tout ba s'en fouter na nyonso oyo eza koleka na mabele Congo ebongo yo na nga na tango yo yebi au niveau s'en fouter le corps bango te na senga la bino to réfléchir to raisonner s'il vous plaît balbaki soko moni ndeko na beli boma yoko lo bilamba te lokola ye olanda ye po abeli boma po ata ndeko na ya mama moko to tata moko yoko garde bilamba obali kolanda po kanga ye po to lui que non ndeko na nga azo yeba te. Mes chers amis, écoutez-moi s'il vous plaît. En ce moment où je vous parle, Félix a perdu le contrôle et à nyonso.
Félix Tshilombo a perdu le contrôle de Nyonso. Et si on va tiaki, si on va lamber la katina nzungu, Félix Yemoko Azako Yebate. Alors, vraiment, autant que moi, la Solomboka, ils allaient dirigés par de vrais juicières. Bah, vrais juicières, bah, tout le monde est capable de mettre un whisky, bah, là, bah, kuti, bah, bah, l'ambiance n'a pas si, bah, sakana na mbongo, bah, quand c'est ça la solution, solution, c'est à moralité, solution, c'est à dire, Koluka ndenge tout récupérer Tshilombo entre les mains il y a bateau va soit pété bah comme ça biso là nous sommes arrivés aujourd'hui. Alors bande comment nous sommes au Congo, je pense que Tshilombo a la confusion totale, a la comme il batté et là on est les allés. Est-ce que est-il possible de récupérer hier ou un déco hier bah pour récupérer hier bah le la vérité est ça possible? Moi, je pense qu'il est trop tard. Trop tard parce qu'Alexei Lolendo, orgueil bosso, aïe va quitter. Et le lot est commis trop tard pour l'aïe, est commis à commis sur m'en fou. Alors, Bishop Pignon, surtout, n'est pas m'en fou. Parce que tu ne me comptais beaucoup s'il aurait ta merta, oyo, kene qui va serrer le wana, oyo, avec tu vas franc-maçon, donc, avec nous, compter mini syriango. Mais quand vous disiez que mes chers amis, c'est la fin de l'ère hégémonie occidentale. L'hégémonie occidentale, ce sont des gens qui on va dire na katia et na kati belinati ba franc-maçon. Bon, na kali bozo ko mona ndenge okeliza ko ningana. Fin hégémonie koki diango et na kali Tshilombo aza ko yebate. Na tanto za ko loba kanisaki to ça ba blague. Et maintenant la vérité est là. Tshilombo a donc dans sa tête sous la protection des Américains, sous la protection des Anglais, des Belges, des Français, des Allemands, sous la protection, il y a Mindele, Ndjokate, Mindele, wana, Bango, Bazoluka, en ce moment-là, protection na Bango. Mindele, Bazoluka, protection na Bango, pour l'intérêt na Bango. Et non intérêt à Bino, pour voyez que l'intérêt à Africain, que Africain, nous sommes, comme Maïeli. Africain, nous sommes comme Maïeli. Bafongoli miso bamonaki bozo basali lelo bafongoli miso mais na kati ne kolo Congo toza koyeba te makambo ezo koleka na sesi à la mesa bandeko s'il vous plaît bolanda na bokebi nyonso oyo eza koyela biso liboso ezosenga ke lelo toyeba nini tokokende parce que c'est vrai, il est vrai que Félix l'a coincé. Félix l'a coincé, c'est trop tard. C'est trop tard pour lui. Tout ça, la nini. Bon, récupérer le tour dans Bango, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour sauver la nation? Ensemble, tout ça, la pour éviter la Félix deuxième mandat. Parce que ils ont trop tard de stopper rier, à la souci à bichoter à comment ennemi la bichoter, nettoyer le cerveau. Balongola ye bongo bakata mutu batika na France, mutu batika na États-Unis, mutu batika na Rwanda, ezalika na nzoto ya pamba azo raisonner na ekeko batie na kati na mutu aloba asalaka oyo esengeli asalati. Voilà, aujourd'hui Tobaneko loba tout le temps, Fimbo ya Kekele ya Volusi Kimbangu dans ton mouvement, frappe c'est Félix Antoine Tshilombo et ses amis. Bazako yeba teki, bazako s'enfoncer. Bazako kanzakete, toko dribble bango, toko kosa bango boy. Bazako remarquer tout autour de vous. Oh, nous c'est ça pour Salema. Bon, comment on a fait? Ah, bazako va te dire, comment ils ont bébé la biso boy? Qui croyait que une caméra et quand on filmait, acte bazako yi ngombe, mouton na ba chèvre. Nana baneko disons que toko au monde acte que musicien va kenda ke ba musicien militaire kenda ki ko sauver ba ndeko ko sécuriser mboka ko jonga na ba instrument ko jonga na ba ntaba oza komona alors que expliquer bino makambo wana euti wapi. Alors mes chers amis, on est l'idée frappe et bandit. Fimbo ya Kekele et bandit ko frapper bango boza komona baza koyeba te ke solo oyo ezali koya lobi tolobelaki bango attention, c'est la fin de l'hégémonie oyo nyonso akotaki na kati na hégémonie na système hégémonie esalaki akosambwa. Félix ayokaki alinga koluka solution bien avant, mais c'est déjà trop tard. Alors to expliquer bino eloko nini oyo bankoko na biso baza na kanda epai ya Félix Antoine Tshilombo. Tout à l'heure là, vous allez abonner, mais attends pour ma like là, bilan, pour expliquer, c'est là où vous allez comprendre qu'il y a un sérieux problème au niveau spirituel.
il y a un sérieux problème na niveau spirituel. Il y a otala o yezo de kalamutu a chilombo yemo azali inconscient. Azali inconscient za koyeba te. Ba masa na etu baza komona ke o ni bezo ya biso boy. To sali boy, bébé. To sala boy ezo simbate. Mais oyo bazali animé l'esprit ya mabe parce que l'esprit mabe ezalaka eza lokola champ magnétique. Champ magnétique ko joie soki ezali na le sikoyo et ko joie entourage les réseaux circuler et pour les champ magnétique ya région na zone wana oya Chilombo bo baza tout autour na ye bazali na kati ya champ magnétique wana baza komiyeba te nzoka te ezali nde kanda ya bakoko na biso oyo baza kosilika pour nini tokolobela bilango en détail tout de suite là. Abonnez-vous, vous allez après vous bien comme surtout naka moi 2-3 minutes où tu dois préparer ni pour te tout ça titre comme surtout bolanda na boke nyonso s'il vous plaît benga bande ko nyonso o zana bango bokoyeba même tu le mo benga ye bo benga Augustin Kabuya alanda ayeba esika ba komona ke papa sera adam ya solo azali noponya ya nzambe ayebi makambo nyonso bokomona kanda ya bakoko na biso kanda ya ba divinité na biso bokomona esika nini efrappe Chilombo oyo na kotiela non ba détail bo comprendre yango bango nyonso biliaki bango bikoki. Alors matondo na bino à tout de suite là botika wana matondo ingeta à tout de suite.